site nini? Oyo site nini ko? Kongolegi ko fiba bonbon. Glace misi la sexy. Bato balobaki mingi pona glace. Studio NC. Bato bafingaki mingi pona glace la sexy. So kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Eriche Scramé ya komone la sexy. Viens à César Magic Claire. Mama ya kotale la sexy. Voilà, bonjour, très chers amis fidèles internautes du site www.congoelengi.com, bien sûr avec Mike Lokamba, où tu peux savoir toujours d'informations partout aux Alaka. Donc, Congo Elengi Zalaka, Congo Elengi à Kinshasa, ou bien Congo Elengi à France, Congo Elengi Zalaka international. Donc, Congo Elengi Zalaka na Luanda, Congo Elengi Zalaka na Brazzaville, Congo Elengi Zalaka na Dubaï, Congo Elengi Zalaka na Zambie. Congo ezaka na Lubumbashi, Congo elengi ezaka na Sudaf. Et puis Congo elengi ezaka na ba fin fond na kati ya ville province ya Kinshasa. Voilà, donc to relaxa bino image moko eza vraiment triste au Congo elengi bien sûr rezola bino image moko ya accident na nzela ya boulevard Lumumba na Bibwa eza batu bando kende bautaki bandundu en fait banda ko ya Kinshasa. Essence car ndenge te pekisara batu med fois que no boke bana essence essence tumbi batu baziki lokola ba kambundele. Donc vraiment image voilà soki oliaki te kotala onante tiens non stop lia potala ngo parce que olele osalo pe passer quoi to moni kara sika pendezo sika te mituni voilà mais eloko comme si biso kaka bat pasali 40 minutes, 1 heure du temps. Ambela c'est ça et l'eau mon côté mon ani wana pour qu'ils soient bango. Talambo qu'on a besoin d'ingé zo tambola. Oh yebela oh mela. Ngama yolo kamana ponani. Na ebiti. Na na chouati. Na la sabine ba image ça plus commentaire. Merci na merveille Mampouya du côté de la réalisation. En tout cas image yo ça moins de merveille moins de 12 ans je crois. Parce que ça somme vraiment catastrophe pour mon vraiment ba image pour la bino moko. Merci na Laurent Jean-Laurent Itebrooks au total la biso en Belgique. Merci parce qu'il y a les là toujours na congolais. Merci na Matou Idole, merci na maman Jeanne Miti, merci pour la première dame de Lausanne, la maman de Rich Andy Wawa. Elle n'en fait pas comme les autres. Pourquoi pas na Gobelisha au total la biso depuis Suisse. Et je dis merci à quoi na bandeko o tout bazo soutenir Congo elengi pour découvrir ba événement boy. Est-ce que bino bozala ki wana play régie. T'as pas une gazette. Seigneur Jésus.
Seigneur, on est. Massa botu apiko. Botu. Campem a chargé sans. Poder de comme une essence pour on sur la moto. Moto pardon. Yaka bazo la téléphone, bozo la téléphone. Massa la ngai. Botu apiko. Le numéro à bateau, la ville à Tanzanie. Babi moto nzambe nanga bato. Moto wana utuka. Masala ngai. Na kampe mango be sasa nani? Papa. Moto. Babi wa uti kampe mko cha essence. Masala ngai. Pardon, tokoza moi témoignage pas na bo taki wapi. Bon taki wapi. Vous êtes combien? Toza 5 bon. Mi balé bazan. Papa, bo taki wapi. Kosala ni. Bozalaki na nini na kati ya camion? Essence. Bijou essence la zombo ya neti nzamba la kisani. Essence. Combien de litres? Combien de litres? La combien de litres? 25 litres. 18. Essence on peut payer. Charles Longwa kuna. Papa, ma téléphone, Tala penda o penda ezika penda ya sika. Tala oyo, tala. Nazwa. Tala mabodi na yo boy de
nzambe bokota noki yo aide bino bokota ba policier yo kena bango tala moko ye kuna ta mususu ye kuna policier ba policier mususu ye kuna wande wa aide bango mama nzambe Voilà, merci na régie, Nandingo Telibiso, en tout cas vraiment, Tomituna, mon seul accident, 1 heure du temps, ni ambulance, pour me mettre en hôpital. Autant molara bongo, après balo ba yebela, après balo ba umela, après balo ba ceci cela. To boyango, to mutazo kufa, bozo talega abwe. L'été nini ambulance ya Congo ya gouvernement zate. L'ambulance dans ma place nango ezara na ba ville. To bomona ki image ya soza comme ne banda ikozika. Batu moyero ya kosala autre mais zate parce que même hélicoptère zate. Maintenant ba sapeur pompier ba monanité. C'est vraiment regrettable pour la République démocratique du Congo. Il faut te dénoncer à Marambo dans le micro quoi. On a un journaliste d'investigation et d'enquête sans le baron on a bangé l'autre. On va maïg le cam pendant le bela mambo ya bateau bazo kufa na STT on le bela mama musique. S'il faut on le bela mama STT le bela rango. Boy binga na yamba beaucoup de politiciens na mboka auto le bela. Mambo ya sous occupation à tout na rango ba nsu ba banga. Voilà, merci, nous sommes arrivés à la fin. Merci à Claude Ndombasi, Azuya Kalami, Kinshasa. Impresario Claude Ndombasi, Nakati Kinshasa, le 10, au aéroport d'Injil, international d'Injil, de Kinshasa plutôt. Et que vous allez avoir mobilisation pour déjà au Cabo Diaba Polo. Bon retour à Impresario Claude Ndombasi, na Kinshasa, le 10. Le 10 Oyo. Le 10 juillet. Merci à Anne-Marie Dibenga, Motema Dibenga, 5 ans de silence. Et pourquoi pas Alain Django, le roi de Chicago, au Azota Labiso. Voilà, Kwari Bikwaka, Nazole Labalobi, Ndeko déjà, Tokundi, Nakimia, et Zalon Makambo. Siko, te côté Siko, n'a pas faire sous quoi. Biso Totikali, Toko Tasko n'a faire, n'a pas bien. Merci derrière la caméra et si déjà c'est bon donc tout la scène ka ba image Sozako mais aussi ka ba sapeur pompier ba monanité la suspension. Merci et nous allons vous retrouver encore demain ou après-demain pour un nouveau numéro pour le même compte de cette émission Jardin des Stars et au plaisir. Merci. Kongolegi ko fiba bonbon Grace Misi la sexy Bato baloba ki mingi pona Grace Studio NC Bato bafinga ki mingi pona Grace la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Kame ya komone la sexy Viena Maseza Magic Clé Mama ya kotale la sexy